IHP Media. Tuna nangana pourquoi lelo. Mobala kenda asundalo na bana. Ozo souffrir. Yaya. Pesa mikumba ne pa Yesu. Amen. Yesu opesa o solution. Amen. Yesu opambola yo. Amen. Yesu opikisa yo. Amen. Ataba bwake liyo mbasu. Ataba bwake liyo malada ko bwake la. Yaya. Yangola ningika na yebiso. Eke Yesu asalaka. Eke Yesu apambolaka. Yesu asalaka ba opération oyo ezanga cicatrice oyo mokili ekoki kosalela yo te. Dieu est capable de salela yo. IHP Media. Mais la Bible dit, si vous demandez quelque chose à mon nom, nakata quelque chose wana, makamunyo soeza na vina yo et ape nakati. Bible dit à mon nom, je le ferai. Na osala yango. Botutu elongwa. Amen. Blocage elongwa. Amen. Freinage elongwa. Amen. Ma limitation à famille elongwa. Amen. Ma blocage à famille elongwa. Amen. Malédiction à famille elongwa. Ma limitation à famille elongwa. Sala lokola jaibet. Jaibet a lukara nzambe. Jaibet a belela kinzambe. Jaibet a lobi si ta main est avec moi. Amen. Il kamba okama Bible dit nzambe a accordé qui na Jaibet ce que Jaibet avait demandé. Amen. IHP Media, la chaîne qui vous édifie. Merci beaucoup. Nzambe a pambola bino boye bozolanda émission na biso otobengi yango montant de solution bozana banda ku boza epelé bolanda ka émission na biso oyo elekaka chaque jeudi et chaque vendredi. Jeudi na 22h et vendredi na 17h. Nzamba pambola yo, nzamba pambolo mama bisko za ndako, loboko na nzambe ezala likolo na yo. Bien-aimé dans le Seigneur, nzambe akoka koyeba kozwa lokumu merci. Et le loto lingito partager pambate émission na biso eza émission ya prière. Tout yaka après maté ya tokoti na kata prière. Ndeko na ngai mutoza na ndaku kozapete landa émission oyo ekupambola yo to bengi yango montant de solution na pamboli bino nyonso ba oyo bolandaki émission ya jeudi passé bo benga ki pa ebele botindaki ba sujet na bino ya prière et to sambela ki pe nzambe pona ba sujet na bino bo continuer toujours ko komela biso na ba WhatsApp bo komela bo benga biso et to ko bondela nzambe oyo asalaka nzambe oyo apambolaka akopambola bino to zui ba Bible na biso na mokanda na Jean 14 verset 14 papa Elikia a sungi biso na lecture. Jean chapitre 14 verset 14. Jean 14, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Amen. Que Dieu soit loué. Nzambe azwa lukumu. Merci papa Elikia. Bien-aimé dans le Seigneur, Bible ezakoloba na biso na mokanda na Jean 14, si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Amen. Yesu ne mutu azoloba. Alobi soki bosengi eloko moko na kombo na ngai na kosala. Amen. Na lingi na yebisa mutu moko oyo ozwi occasion ya kolanda émission oyo montant de solution na pokwa ya lelo. Yeba ke nzambe oyo tozoteya yo, nzambe oyo tozoluka butu moi na monta na solution, azali nzambe oyo asalaka, azali nzambe oyo abambolaka, azali nzambe oyo asundaka, azali nzambe oyo adelivraka, azali nzambe oyo apesaka solution na problème ya yo oyo ezui batan ebele. Dieu est capable ya kopesa yo solution. Amen. Ok. Bien-aimé nzambe balukaka ye. Mutu oyo alukaka nzambe na vie na ye amonaka nzambe. Amen. Mutu oyo abelelaka nzambe, nzambe ayokaka ye. Baba te Bible lobi na tango ya pasi na bango babelelaki nzambe. E bongo yawe nzambe atindaki liloba Peli loba wana epikisaki. Amen. Jean 14 lobi na bisote. Si vous demandez quelque chose à mon nom, ngai yawe nzambe, ngai Yesu na kosala. Amen.
eza na nzela oyo biso tokoki kosenga eza kaka na nzela ya prière eza kaka na nzela ya koluka nzambe eza kaka na nzela ya kobelela nzambe. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Yesu nda lobi eza maloba nanga moste eza pe maloba note eza maloba na nzambe. Liloba na nzambe lobi ete nzambe aza na sima ya maloba ya basali na ye po akokisa. Pe aza na sima ya maloba na ye aza mwana na moto te po changer. Amona na moto te po se repentir. Amona na moto te po abongola makambo na ye maloba na ye. Alobi ete soki yo sengi ngai eloko moko na kombo na ngai Yesu nga na kosala yango. Na lingi na ye biso muto zolanda nga na poko lelo. Problème no eza nini? Likambu no eza nini? Nini ezotungisa vi na yo? Nini ezosimba te na vi na yo? To eloko nini ezomarche te na vi na yo? Yesu alobi, si vous demandez quelque chose à mon nom, ba préciser biso eloko yango te. Mais Yesu alobi kaka soki yo osengi eloko moko na kombo na nga na kosala. Amen. Na lingi na ye biso Yesu azosala ti lelo. Amen. La Bible dit car quiconque invoqueront le nom du Seigneur Jésus, il sera sauvé. Amen. Yesu akopi kiso na malade efandi na nzoto. Amen. Yesu ako changer histoire à vie na yo. Amen. Yo muto sala makambo simbaka te. Tout ce que tu fais dans ta vie, rien ne marche. Amen. Il y a des blocages et de blocages. Malade toi evandi na kata nzoto na yo. Na lingi na ye biso kaka. Yesu est capable. Ya ko guérir yo même na sida. Amen. Yo muto na sida zo la nanga. Amen. Jésus est capable. Ya ko guérir yo. Amen. Yo muto za na paralysie. Jésus est capable. Ya ko guérir yo. Amen. Yo muto na diabète. Jésus est capable. Ya ko guérir yo. Amen. Yo muto luka musala. Jésus est capable. Ya ko peso musala. Amen. Yo muto luka promotion. Jésus est capable. Ya ko peso promotion. Amen. Yo muto za na problème. Problème o maladie. O evandi na kata nzoto na yo. Ok, komona ba médecin. Otamboli par-ci par-là. Ozo solution te. Yesu aza capable. Na pokwa ya lelo. Ya kopesa yo solution. Amen. Na likambo ye umeli. Amen. Na vie na yo. Amen. Yango alobi na makobi na ye. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Amen. Nakosala yango. Nazela ya prière. Dieu est capable. Ya kopesa yo solution. Paul azoloba na mokanda na Ephésiens. Alobi, je prie tout par celui qui me fortifie. Amen. Nakoki kosa kopambolama. Kolandisama. Na moto azo fortifier ngai. Oya zana makoki. Oya zana pouvoir. Ya ko fortifier vie na yo. Et aka kolo Yesu Masia. Yango alobi, si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Amen. Nena yebiso ke nzamba osala. Amen. Nena yebiso ke nzamba opambola yo. Amen. Nena yebiso ke nzamba osunga yo. Amen. Na lingina yebiso ke nzamba opambola yo. Amen. Na lingina yebiso ke nzambe a changer histoire à vie na yo. Amen. Na lingina yebiso ke nzamba ko élever yo. Amen. Bandoki ba sala ba réunion, ba sala ba réunion te. Bandoki ba sangana pona obundisa yo. Meba okoka yo te. Bible lobi ete oya zakati nanga aleki bango na nguya. Oya zakati nanga aleki bango na makasi. Papa na yo azana makasi te. Mama na yo azana makasi te. Mekolo Yesu ana makasi ya changer histoire ya vie na yo. Ya kopesa solution na problème oyo
et so déranger vie na yo. Amen. Bien-aimé, au jour de déception combien la vie. Au changer mibali boni. Au changer basi boni. Et là comme mon côté et simba na vie na yo. Mais na époque lelo na lingika na yebiso. Eza maloba oyo wutie pananga mosali na nzambe te. Mais eza maloba oyo wutie pa ina ye moko, le créateur de toutes choses. Amen. L'homme de Galilée. L'homme de 33 ans. Amen. Oya bikisaka atunaka conseil te. Oya changeaka ba venir ya batu. Oya changeaka ba destinée ya batu oya sa flou. Oya pesaka solution. Bisika solution ezate. Tangu ya yaka makabo changeaka na ba vie ya batu. Bible lobi, si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Amen. Nakosala. Mama, Yesu wana abongo habité. Bible lobi, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Oya sala ki lobi, azape capable ya kosala ngo lelo na vie na yo. Amen. Na oyebiso yo mutu oyo obungisi espoir. Eliki ya esute. Omona lokola bakambu esimba sute na vie na yo. Omona lokola makambu e marché sute na vie na yo. Oya koki ko changer histoire a vie no ya kanzambe. Amen. Liloba na nzambe lobi ti sikoyo na lobino bosengi ngai no côté. Demandez à mon nom et vous recevrez. Et afin que votre joie soit parfaite. Nalina yebisa mutu moko na pokwa lelo. Yo mutu zola nangai esengo na yo na okokate. O esa 2021. Soki 2020 o lelaki. Mais 2021 je t'annonce que tu vas pas pleurer. Amen. Nzamba monta na solution a okamusa yo. Amen. Nzamba monta na solution a changer histoire na yo. Amen. Nzamba monta na solution a obikisa yo. Amen. Yaya nzambe balukaka ye. Tangu Yesu alobi ke to senga ye eloko moko. Tango Bible alobi invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et toi tu me glorifieras. Nalingi na yebisa mutu moko aleo yoko kumisa nzambe. Makambo nzamba kopesa yo. Makambo nzamba kosalela yo. Bikambo oyo komona na vie na yo. Makambo eko changer masakate na vie na yo. Tango eko marcher. Bien-aimé, tu glorifieras Jésus dans ta vie. Amen. Tu verras que Jésus, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Oya sala ki lobi ape capable de salela yo. Amen. Bien-aimé, Yesu a changé ka histoire ya Bartimée. Amen. Bartimée oyo azalaka aveugle. Bartimée oyo azalaka mandia. Oyo mboka mobimba. Bayebaka ye kazalaka mandia. Mais quand il avait rencontré l'homme de Galilée, Alléluia. son histoire était changée. Amen. Je t'annonce ce soir, ton histoire va changer. Amen. À 2021 ici. Amen. Oh lela lisusuté. Amen. Pasi na yo ezonga sumba mibalete. Amen. Amen. Naouma lobi, ta détresse ne paraîtra plus deux fois. Amen. Pasi na yo, kolela na yo, kotsolama na yo, humiliation na yo. Amen. Chaque jour dans ta vie, tu racontes toujours de l'humiliation. Mais Naouma lobi, que ta détresse ne paraîtra plus deux fois. Amen. 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 Ozo luka musala, ozo musala te. Ozo luka kobota, ozo kobota te. Yesu. Yesu. O luka promotion, omona ba otelo bakal. Yesu. Confiez-vous à Dieu. Alléluia. Amen. Tu ne seras pas déçu. Amen. Invoque seulement le nom de Jésus. Amen. Demain seulement Jésus. Jésus, il est celui qui bénit. Amen. Yesu a changé l'histoire. Il y a Bartimée.
il est aussi capable. Il y a qu'on change l'histoire à vie. J'ai vu dans la Bible, il y avait une femme. Où il y a qui n'a perdu de sang. 12 ans, il y a souffrance. La Bible dit que même bandeko na ye, baboya kiye. Même mobali, aboya kiye. Yango na oye biso. Yo mutuzo na nga na pokwa lelo. Mobali akenda asundalo na bana. Ozo souffrir. Yaya, pesa mikumba ne pa Yesu. Yesu opesa o solution. Yesu opambola yo. Yesu opikisa yo. Ata babwake li yo mbasu. Ata babwake li yo malada ko bwake la. Yaya, yango na lingika na ye biso. Eke Yesu asalaka. Eke Yesu apambolaka. Yesu asalaka ba opération o ezanga cicatrice. Oyo mokili ekoki ko salela yo te. Dieu est capable de salela yo. Oyo mokili ko pesote. Yesu est capable de pesa yo. Oyo mokili ko salela te. Nzamba est capable de salela yo. Yesu yo, nzambo yo alokota ki David na solo ya bangulu. Na solo ya banyama. Ngolu ya nzambe. Faveur ya nzambe. Ekeko Luka David. Bisika David azalaki. Qui croyait que David un jour a quelqu'un qui kokoma roi na kata Israël. Excusez-moi. Je ne suis pas contre na likamona na luba. Batikela ko ba niveau de titre ya David te. S'il était licencié, je ne sais pas. S'il était diplômé, je ne sais pas. S'il était qui, je ne sais pas. Mais ce que moi je sais, Jésus, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses, a quelque ramassé David. Pour la commémorer la royauté. Amen. Yo mutu oyo so la nanga na pokwa lelo. Dieu est aussi capable. Il y a kozokota yo. Na kati ya kochola ma ya famille. Na kati ya humiliation ya camarade. Na kati ya kochola ma ya belle famille. Dieu peut te ramasser. Atomboli yo. Okomi pe mutu na vie. Amen. Yango Yesu alobi. Si vous demandez quelque chose à mon nom, si vous demandez quelque chose, oyo lingi okoma la vie, il y a un problème te, nzambe pas contre yango te, nzambe pas boy yango te, olingi okoma ministre na mboko, nzamba boy yango te yaya. Olingi okoma femme d'affaires munene, nzamba boy yango te. Olingi obika na malado enyokoli yo. Et un problème te, alobi, si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Amen. Je le ferai. Amen. Avec précision, je le ferai. Amen. Je le ferai. Amen. Nakosala. Maman, et loko ezotungiso. Et loko zanango posa, je le ferai. Amen. Maman, on a posa bana. Senganga, je le ferai. Amen. Matrice nous est pour là. On a besoin que ma va changer matrice. Demandez à lui, à vos salles, Amen. à Opesa yo. Amen. Yango Bible lobby, tout ce que vous demandera, il n'a prière. Bon di makebosu yango. Pepe mokomona yango. Koko kisama na fina yo. Yaya senga nzambe. Yaya belela nzambe. Yaya luka nzambe. Yaya senga nzambe. Dieu va t'étonner. Amen. Tout ce que vous demanderez à mon nom. Combien de fois yo senga tata mo sinabino? Na komba tata mo sinabino yo soa. Tata mo sinabino kwa kisa yote. Combien de fois okenda kolele la pasteur nabino? Et ce pasteur nabino a pesa solution? Non. Moto na mokili akoki ko pesa solution te papelikia. Amen. Moto na mokili akoki ko sunga yote. Bible lobi azali lisungi oyo. Kolo Yesu azali lisungi oyo. Esanga kate na tango pasi. Be Bible lobi ke na tango pasi na bango. Bango mabele na ki Yahweh. E Yahweh nzambe atinda ki liloba. Pe lilobe pikisaki. Yaya na bengisi yo na ministère cité de Yahweh. Montant de solutions. Samedi oyo. Kozanga te. Toza na prière. Yaya. Kaka ndenge moni ba numéro yo. Eza affiché na télévision na yo. Même yo mutokola nanga na YouTube.
Yaya, n'hésitez pas qu'au benga. Benga, tinda sujet de prière na yo. Yo mutoza na Kishasa. Ozola na biso, na Congo Star. Yaya, benga, yaka samedi. Même ma famille na yo, même oza malade. Ba otindi ko na vélo, même en hôpital. Bima yaka. Yaka na monta la solution. Ministère cité de Yahweh. Jamba ko pesa yo solution. Na problème ozo déranger yo. Bambate Bible lobiete azali lusungi. Oye zanga kate natangwa pasi. Natangwa pasi na bango babelela ki Yahweh. Pe Yahweh nzamba lola atinda ki liloba. Pe liloba wane pikisaki. Tika liloba wana na pokwa na lelo. Yo mutozo la nanga epe sa solution na final. Soko tambola kate. Bisiko zali otambola. Amen. Nzambe aza nzambe oyo asalaka na musika pe azali nzambe oyo asalaka na pene pene. Amen. Akoki pe kosala ka nde ozolanda biso awa. Yaya wa mwasi kitoko. Mais mibali bayaka bakendaka po anini. Combien de fois yo ke basukola yo? Est-ce que depuis basukola yo, est-ce que makambo changer na vie na yo? Au mona te que non libabe eya makasi na vie na yo. Yaya et na mwana mwasi moko aza Canada. Nazali ko encadrer la prière. Mwana mwasi kitoko. On a place au coca colete. Yo mutu pembelo ya pemba opakola ya savon. Mais ye pembele ya pembe original. Mais yaya mwana mwasi wana mibali bawele la kaye. Ba ministre bawele la kaye. Mais esala akaka. Soki abimika na mobali ba yeba kokene nyonso yango wana. Aba bavuta ye na Solomo ya nzoto. Atache ba parfait. Ata sukoli 150 fois na mokolo moko Soloane tikakete. Soki na abimi na mobali te. Mobali ako pese ba 100,000. Mobali ako sombele même voiture. Mais le jour que mobali wana a connaître ye, mobali wana ki. Ake moni ba docteur, ba komeli ye ba kisi. Ake memi ba poto, ba komeli ye ba kisi. Mais eloko wana silaka ti. Moi sabi, papa mos na mi bomaka. Na ese na lobi. Et na parfait moko. Et na savon moko. Osoko skoli na savon wana. Alléluia. Solo wana. Jésus. Avutuma wana. Alléluia. Etika yo. Amen. Na kaza ko betela isuma boko makasi. Alléluia. Tobandi ko matane bangomba. Tobandi ko matane bangomba. Tozo sambela na yelongo. To luka nzambe. To lelela nzambe. Aïe mobile ne mo za osana OCC. Aïe mukonzi. Son appel c'est grade na kombo bat boyeba. Bon lo baté. Tellement y a pas ligne pe mobile yango. Marin. Bat pas za olanda ndaye. Na kei na solo li na mobile wana. Na bi mais y a quoi avec la sœur? Sœur sera bengayo. A on a dit. À tout na pasteur, je vais te dire la vérité. Regardez ça. Je suis venu, j'ai dit à la sœur. Rabi photo makambo commissariat. Photo matabangomba to sambela. To bandi ba prière. Et ba latisa qui est en foutuma. Yaya, ndemo zawana. Bembali ba mona côté. Tango ba otalobo, yo ba lula kwate la musika. Mais so mutu apusa ni ka pene na yo, mutu abaye yo, batu ba yinaka yo eloko nini yo sala. Batu ba yinaka eloko nini yo sala. O sala mokili nini. Mais Bible lobi, si vous demandez quelque chose à mon nom, nakata quelque chose wana, makamu nyoso eza na vie na yo et ape na kati. Bible lobi à mon nom, je le ferai. Na o sala yango. Botutu elongwa. Amen. Blocage et longwa. Freinage et longwa. Ma limitation à famille et longwa. Ma blocage à famille et longwa. Malédiction à famille et longwa. Ma limitation à famille et longwa. Ça la lokola jaibet. Jaibet à Lukara Nzambe. Jaibet à Belela Kinzambe. Jaibet à Lobi si ta main est avec moi. Amen. Il est comme ma Bible dit.
Nzambe a accordé qui na Jabet ce que Jabet avait demandé. Amen. Nzamba poussa qui bandelo na ye. Amen. Via histoire de Jabet échange qui. Amen. Nzambe wana pe incapable ya changer histoire à vie na yo. Amen. Au moni biso na montant na solution na ministère na biso cité de Yahweh tozo lobaboué. Yoka na bisayo 2021 eza nini? Zambe kamwisa ngai. 2021 eza année nini? Zambe kamwisa ngai. Yango no yebiso. Wana posa nzamba kamusa yo. Nega kamusa papa likia. Wana bezo nzamba kamusa yo. Nega kamusa mos. Yo wana bezo nzamba kamusa yo. Non, yaka samedi de 8h à 12h. Prière. Yaka na sujet na yo. Yo sambela. To sungo na prière. Amen. Ozo solution. Amen. Ba sida esila. Amen. Ba paralysie esila. Amen. Hein? Amen. Ba tu ba ozo ba guérison. Amen. Je dis passer na pese témoignage à sœur Evodi. Sœur Evodi a eu un problème. A eu un problème à cœur. Abikaki ningaza a eu un problème à cœur. Abikaki. Amen. Na pese qui peut témoignage. Il y a grand sœur papa Elikia. Hein? A eu une paralysie AVC. Na il faut se dire azalaki na AVC na lokolo. Azaki na diabète. Diabète est boma ke misu. On a soutien, mais ayaki na montagne solution. Nzamba bikisaki. Amen. Est-ce que maladie na yo na nzamba ko biksote? Problème na yo. Ngamo no yebiso. Nazaki na AVC na lokolo na loboko. Mais est-ce que yo yeba ke nga sala AVC? Non. Kaka nzambo ya bikisanga. Lebe nzambo na pa ko biksote. Amen. Nzamba ko longolo soni. Nazaka muto ba tension. Nzambo akangola na ba tension. Nako ganga te. Naka muto ba estomac. Et kenda wapi. Il est celui qui guérit toutes les maladies. Amen. Il est celui qui pardonne nos péchés. Maman, même aux gens qui s'ident dans ma erreur na yo. Yaka. Je te condamne plus. Viens. Amen. Yesu ayoki lo mawa. Amen. Yesu obikisa yo. Amen. Hein? Ao changer yo makila. Amen. To sambeli na mona mwasi wana. Allez na pisi na bi. Atuninga pasteur. Savon ni ngo pesanga. Na subana nango. Na ebisa be moni savon na opeso. Eza makila na Yesu. Amen. Savon na opeso makila na Yesu. Amen. Na ebisa na bi sombela ngaji. Aka sombi jai nango. Na sambeli pona jiwana na prier ngapi ubando sukola na jiwo. O chango na mani usukola. To bandi abandi kocha. Yaya mwana mwasi azo sukola tomati jour asuka ya prière. To matin à prier, to bandika ko adorer Nzambe, ko prier to eka biso mibale. Na ebite na sa difficulté oyemba, na ba oyemba te. Mais la comprendre mon colonne na su onction oyemba. Na yembi, na bandi ko adorer Nzambe, mwana mwasi na koyi. Nano abimi na kata nzoto ne papelika. Tata mwasi na ye. Alobi ke ngai nde mutu, na kota ki na kata nzoto na yo, banda obota maki, na sala ki obikila kila. Po yo sale la ka famille. Moi mwasi na papa akokiko alingi ko yoka te bande ko ne bazwa problème. Alingi ko yoka te maman ne malade. Alingi ko yoka te bande ko papa ne ba obela. Soka même atana $5,000 nyoso et aussi la famille na ye. Donc, si l'on va t'acquiller, pour avant de mibali na ndakute. Quand vous pouvez pas utiliser oso comprendre que vie notée. Mais c'est ça en foutement. Yaya, tata moi sa bimi na bandi ko bimi saye, ko benga na ye. Abina bila kei na kei. Yaya to komi na pokwa. Babelo kake ya molimo. Ebeta na la famille oyo babundisaka yo babundisaka étoile na yo batelemelaka yo batelemelaka mariage na yo batelemelaka makambo musala na yo batelemelaka santé na yo kake na Nzambe ebeta likolo na bango au nom de Jésus. Amen. Amen. Tamo so la kufi mona mosi lelo abana na mutu wana osese ana Canada baboti bana misatu. Amen. 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 Solo wana ekenda. Amen. Problème wana ekenda. Amen. Si vous demandez quelque chose à mon nom, Jésus. non sali. Na osala nini?
nakosala. Amen. Est-ce qu'il y a maloba nanga? Il y a maloba nzambe. Est-ce qu'on mettre nzambe en épreuve? Il y a tout kota ce la prière. Tolingi to kota la prière. Émission yo et émission ya prière. Et émission ya mabondele. Na lingi o mema makanisi na yo liboso ya nzambe. Yaya bobenga na famille mobimba bokota na salon. Bino makambo simbaka te. Soki mutu moko alingi abimisaka mutu na famille pona osunga famille fo bakitise. So akufite fo azonga na sima. Nzambe lelo bokoyi kosenga eloko epa na nzambe. Nzambe ona kosala. Papa elikati nde to nzembo moko. Na sima na nzembo wana nde tozokota na prière tozosambela nzambe. Yo sambela na biso. Kolanda ba okam na biso te me yo prière nde na biso. Donc yo yemba nde na biso. Nguya na nzambe. Ekotambola na bandako, na ba vie ya bato, na ba santé ya bato. Même yo zona na biso na YouTube, y a problème ya yo wana, Dieu peut te donner la solution. Amen. Dieu peut te délivrer. Merci Jésus-Christ. Alléluia. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Oh, quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Oh, il guérit les malades. Alléluia. Quel est cet Homme de Jésus. Alléluia. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Quel est cet Homme de Jésus. Alléluia. Monisa Yahweh, Mimonisa Yesu. Merci Jésus. Merci Papa Elikatamba Pambola Papa. Yo mutoza na ndaku so siko ya titi da prière. Yaya na biso batoza a na régie. Biso toza awa to lokola ba intercesseur. To sambela pona problème na yo. To sambela pona sujet na yo. To senge pa na nzambe. Nzamba oyoka mawa pe nzamba na aosala kati na vena. To sambela to ke pesa nzambe merci. Pona mokolo lelo nzambe abatela ki obanda tongo tsokomi na pokwa lelo nzambe wana abatela yo nzambe wana apambola yo nzambe wana mimosa makati na vina yo nzambe abatela famille na yo molili o elata na ndako elata ndaku na bino molili o elata famille na bino makambo esimba kate na vina yo nzambe akoka koyeba kosala tobondeli au nom de Jésus ya kombola mokondo sambela au nom de Jésus de Nazareth Yahweh nzambe Israël Yahweh nzambe bikamwa na kombo na Yesu na yeko peso merci pona moma o na yeko peso merci mobateli malamu na yeko peso merci pona oyo nyonso ozosala na vie na nga Yahweh nzambe lola Yahweh nzambe Israël Yahweh nzambe nguya Yahweh nzambe osalaka kolo na yeko peso merci na yeko zongisa lofumu na yo poto ozali nzambe nzambe mosusu lokola yo asate 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 Yahweh na Israël na bondeli na kombo na Yesu na famille moko oyo ezola nanga na pokwa lelo Yahweh nzambe Yahweh nzambe Yahweh nzambe Yahweh nzambe yoka likondeli yoka kolela famille yoka kolela bango Yahweh nzambe monisanga Yahweh nzambe kono sunga Yahweh sunga Yahweh sunga au nom de Jésus au nom de Jésus ndeko na ngana ningo tombola voila yo ozokende kosambela ozoyebisa nzambe nzambe asembola loboko na ye likolo na famille moko likolo na vie ya sœur moko likolo na vie ya frère moko likolo na vie ya ndeko moko a des fois alali na mbeto asobela a des fois makambo esimba te oh la 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 asala bo ezomarche te tozoloba na nzambe nzambe oyo asembolaki loboko likolo na vie ya Jaebet vie ya Jaebet echangeaki le même Dieu là
Il est le même, hier, aujourd'hui, et éternellement. Assemble l'appel au boko, na vie en dekomoko, ou la sola d'émission, et ça dans la télévision, et ça dans la YouTube, et ça dans la WhatsApp, et ça dans l'Internet. Nzamba lola, assemble le boko na ye, l'icône la famille moko, l'icône la vie sœur moko, l'icône la vie frère moko. Prions au nom de Jésus, alléluia. Nazo yoka yote, nazo yoka yote, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Yahweh c'est mon aloboko nano, Yahweh c'est mon aloboko nano, na vie en nekoboko, oyo makambo ezo simbate, oyo makambo ezo marchete, Zamba lola, Zamba Israël, Zamba Israël, Zamba Israël, Zamba la yoka amawa, Zamba ya salaka, oyo bokile ko salaka, Zamba ya pesaka, oyo bokile ko pesaka, l'Éternel le Saint d'Israël, c'est bon la loboko, c'est bon la loboko, la vie à maman boko, la vie à frère boko, la vie à soeur boko, Yahweh Kota Sala, oya la l'émission, la YouTube, la télévision, yes tu m'as signé, Mimo Bissama, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ozo Samila, et pas Nansame. Bible lobby. Que les ténèbres ne régneront plus jamais. Amen. Molili nyoso. Oyezo bundisa vina yo. Oyezo bundisa vinanga. Oye bundisa ministère nanga. Oye bundisa ka finance nanga. Oye bundisa ka affaire nanga. Oye bundisa ka viande ko Holanda biso. Nyoso ya sala ka molili. Lipamboli ya ka tena vina ye. Chaque année lelaka. Chaque mois lelaka. Chaque jour lelaka. Tozo que ne ko chasser. Bible dit que les ténèbres ne reviendront plus jamais. Yoso sambele pas dans Zambé mon frère, tu pries et pas dans Zambé ma soeur, et que mon lili etika vina yo. Et c'est la mon lili est malade. Et c'est la mon lili est célibat. Et c'est la mon lili qui est à niveau nini. Et que kapotika vina yo. Prions au nom de Jésus. La combo de Jésus. Au nom de Jésus. Mon lili nyoso. Ouais pour dire ça la vie là. Et pour dire ça ministère là. Et pour dire ça la vie à Banana. Et pour dire ça la vie là. Et pour dire sa soeur Moko. Et pour dire sa frère Moko. Oh on a biso. La Moko a les mon lili. Yo mon lili. Yo mon lili. Yo mon lili. Et commandez la Bible. Et que les ténèbres ne régneront plus jamais. Mon lili est tika. Mon lili est béni. Mon lili est libéré. Et libéré final. Et libéré final. Et libéré final. Et libéré final. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bible le dit, Jésus a dit, si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Amen. Tous ceux qui ne sont pas dans Nzambe, et que Nzambe anokisa, vous la yali pamboli. Amen. La vie en deko moko, o la nabiso. Amen. O makamune simbarate. Amen. Mbula li pamboli, et noka likolo avinaye. Amen. Mbula li pamboli, et mimotsa malikolo avinaye. Yaya sambela na kombo na Yesu Masia. Au nom de Jésus. Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Moula li pamboli. Enoka. La vie à frère beaucoup. Enoka. La vie à soeur beaucoup. Moula li pamboli. Enoka. 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 Moula li pamboli. Enoka. La vie à soeur beaucoup. La vie à frère beaucoup. La combo na Yesu. La combo na Yesu. Au nom de Jésus. 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 Yaya. Kindo keza. Est-ce bon nanga? Amen. Est-ce qu'on peut s'en amener d'après Dieu? Amen. Kindo keza. Kindo ke bundisa batu. Oh yo so vivre la vie na yo. Tal eza kindoki. Amen. Makambo zo simbate na vie na yo e ya kindoki. Amen. Musalo zo du ko zo te ya kindoki. Ba mari de nuit, ba femme de nuit. Oh yo so bona kana ba ndoto na yo e ya kindoki. Amen. Ozo ebisa Nzambe e ke Nzambe David azo ba na psaume e ke Nzambe akonokisa mvula ya makala ya moto likolo banguna na biso. Amen. Bandoki nyoso oyo bakota na vie na yo, oyo bakota na nzela na yo, Jésus. oyo baya na vie na yo pona combattre étoile na yo,
Pour combattre mariage na yo. Pour combattre santé na yo. Pour combattre problème no bota. Et que nzamba kitisa mbula ya makala moto. Et ça la inondation. Hey. Na lobe ça la nini inondation. Na kaya banguna na yo. Bape la moto pio nom de Jésus. La combo na Yesu. Yahweh Zamba Israël. Au nom de Jésus. La combo na Yesu. La combo na Yesu. La combo na Yesu. Banguna na ngai. Banguna ya ndeko na ngai. Banguna ya ministère na ngai. Banguna ya vie na ngai. La combo na Yesu. Oya bundisa ngai. Oya bundisa ngai. Au nom de Jésus. Mbula bakala moto. Mbula bakala moto. Mbula bakala moto. Enoka. Enoka. La kaya banguna na ngai. Enoka. Et la inondation. Au nom de Jésus. 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 Ozo sambela. Et pas dans komoko. Oazana proma obota. Bakata yo batron. Oluka kobota. Ok, suki pa ya nani. Atpeso ba milangi. Ya ba mai ya ba kisi ya ba nzete. O melame. Résultat até. Ok, pas ba docteur. Basala soki nini ba nini. Solution est solution est pas na Yesu. Bible lobi na Exode 23 verset 26 ou 25 à 26. Bible lobi na kata Israël. Moi c'est combat aux alaté. Amen. Moi ça se passer mais ça nini aux alaté. Place aux ali, zo le boko na yo. Tchana lipo. To sambela nzambe. Nzamba ou asala ka opération za cicatrice. Nzambo wana à visiter yo. Amen. Au vivre miracle nzambe. Amen. La prière oyo. Soki za na konima. Na ba prière oto osala. Yaya okobenga biso témoigner. Amen. Makambo nzamba sa na vie na yo. Prions nom de Jésus, alléluia. Na kombo na Yesu. Na sambe. Mwana mwasi. Oya aluka ko. Oya na kombo na Yesu. Zambe simba ye. Zambe visite ye. Zambe kangola ye. Au nom de Jésus. 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 La combo na Yesu. La combo na Yesu. La combo na Yesu. Yes. Tous on s'exprime. Tout le monde kolo Yesu. Kolo Yesu. Yoka lo sambo na biso. Yoka lo sambo na biso. Kolo Yesu. Kolo Yesu. Bisika. Bisika. Banguna na biso. Banguna na biso. Batelami. Batelemi. Nzambe nanga. Nzambe nanga. Banza bango. Banza bango. Ba oba bundisa anga. Oba bundisa anga. Nzambe bundisa bango. Nzambe bundisa bango. L'Éternel. L'Éternel. Combat ce qui me combat. Combat ce qui me combat. Bundisa ba eba bundisa anga. Bundisa ba eba bundisa anga. Ba oba ozangisa anga kimia. Ba oba ozangisa anga kimia. Yawe nzamba lola. Yawe nzamba lola. Yo pesangisa bango kimia. Yo pesangisa bango kimia. Na koti na kan. Na koti na kan. Ya banguna na ngai. Ya banguna na ngai. Oyo nyoso ya ngai. Oyo nyoso ya ngai. Ba récupéraki. Ba récupéraki. Na monde à ténèbres. Na monde à ténèbres. Ba tchaki na ba prison. Ba tchaki na ba prison. Na koti na kan na bango. Na koti na kan. Na ba di ko récupérer. Ale banda ko récupérer bandako. Banda ko récupérer. Oyo nyoso ya yo. Oyo nyoso ya yo na yiba. Eta na tena na bandoto. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Na récupérer mon anga. Na récupérer le basson. Na récupérer Dieu soyanga. Au nom de Loba Yahweh. Moto na Nzambe. Moto na Nzambe. Ebana ko localiser. Ebana ko localiser. Banguna ya Congo. Banguna ya Congo. Banguna ya vina ngai. Banguna ya vina ngai. Banguna ya frère moko. Banguna ya frère moko. Banguna ya sœur moko. Banguna ya sœur moko. Banguna ya famille moko. Banguna ya famille moko. Oba bundisa bango. Oba bundisa. Moto na Nzambe. Moto na Nzambe. Ebana localiser bango. Ebana ko localiser bango. Moto. 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 Etumba bango. Etumba misala na bango. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yaya bisiko zali. So ozaki malade. Na bondeli na kombo na Yesu. Que guérison ekota na nzoto na yo. Miracle ekota na nzoto na yo. Mouvement ozaki kosala te osala. Banzela na efungwama. Ba porte bénédiction efungwama. Ozala mutu mo ozala mukila te. Ozala mutu ali boso me ozala mutu asuka te. Au nom de Jésus. Tobetele suma boko makasi. Gloire au Seigneur. Ma soeur, mon frère,
na bengisi yo samedi oyo kozanga te na monta na solution référence na biso ezali Morga Campus tosambelaka na une tendance et na ndeko mo lobi nango papa kuna baboma batu te yaka kosambela zwa transport place de so ruta kita na rond-point ngaba zwa transport ya tendance ba kizo na tendance zwa moto koma na Morga Campus na moto ezali kita Morga Campus o benki kaka na ba numéros za affiché la télévision na yo yo muto na poto yo benga tinda sujet na yo prophète osambela po na yo o témoigner munena nzambe ministère na biso comme on cité de Yahweh montant des solutions nzambe to sambela nzambe apesa solution ndeko yaka kozanga te ko hésiter te benga landaka émission chaque jeudi na 22h landaka émission chaque 17h vendredi na 17h landa yango nzambe opambola yo na pamboli papa Charlie kuna na caméra nzambe pambola yo musali na nzambe pona nyuso zo sala pona émission ko la pambola yo na pamboli pe papa Elikia le cordon Elikia nzamba pambola yo pona nyuso sala musala nzambe nzamba mona yo na pamboli pe o azasi mama sa papa Elikia mama Flor nzamba pambola yo intercesseur ya prophète hier akota ba prière pona ministère nzamba pambola yo nzamba pambola se revodi nzamba pambola bana nyoso ya montant de solutions ministère cité de ya nzamba pambola bino ya soki nzamba si motema na soutenir émission ko hésiter te soutenir émission nzamba pambola yo émission za émission ya prière chaque jeudi à 22h et chaque vendredi à 17h. Ozaki Yabino Moussali Nzambe, le prophète Amos Béni Ndaka, Nzambe na Lola, a Pambola yo, yo m'tende émission Oyo, Nzamba Lusisila, Nzamba Badara, Nzamba Mangengenge, Nzambe ya Montana Intendance, Asala ya Kokamo na vina yo, soki pa Pamboli yo, et rolongola nini, et recharger pe le côté. Tika Nzamba Pambola yo, la Kombola Yesu. IHP Media, la chaîne qui vous édifie.